congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bienvenue chers internautes de 3x congoyasika.com ou congoyasika.net. Ou kamami bongo na Maurice Premier. Ou yasimbi masolo na kati ya Scandinavie. Donc congoyasika.com ou congo.net. Donc humble servitrice Nabino, animatrice Nabino, a s'appelle Sarabino en émission. Liliane Mundeka MM. Wana vraiment to yeli susu awa pona ko lukiaka nenge to lukela bino ba information en live ko lukela bino information to ti ko perdre de fin vient abiso King Kester Emenea et que l'un de ses proches, donc l'un de ses proches awa na Suède, précisément na Stockholm, na commune ya Justa te kokuta na ye pour vraiment to solo la na ye mingi abete la biso vie azalaki nani azana makambo ebele oya bombeli biso oyo bandeko mingi bozona na biso na bandaku boyebite. Donc ya wana to sonné awa vraiment exclusivité to ye pavier kokuta na ye pona to solo la masolo oyo etali devant King Kester Emenea. Bonjour. Bonjour Liliane Mundeka MM. Il y a site ya Congo Sika. Donc toye kokuta na yo, to sola na yo étant que l'un des proches il y a King Kester Emenea. So ko permettre biso to sola na yo. Merci. Je vous prie d'entrer. Merci beaucoup. Ndenge ka tozo continuer toujours koyoka makambu koyoka ba histoire ya devant King Kester Emenea ndenge ka tozo continuer sur un approche na ye toyoka dans makameza mingi masoleze belé ya kobeta vie na ye wana pona Glody Kuma vanja zo kabiso babi Stéphanie Diamant Noir yoka histoire ya vie King. Donc yango wana tozo continuer toujours toko tiki nanu papa mwa mukie toke nanu kopoze bandeko na biso ape bavandi pembeni parce que o aza pembeni auti koyebisa biso atiti de matanga abeti noir vie abeti ba noir. Donc étant que vie na ye King akufi atiki biso aza lisusu te ye mwana ya quartier vraiment mingi to yoka abeti la biso étant que ya na ye ya quartier ya yebelaki ye ndenge nini vu comportement social na quartier et puis vis-à-vis ya ba jeune et puis vis-à-vis na ye. Merci maman. Bon nga ndenge na utayi koloba na début na se présentaki donc V King wana vraiment nonga vient na biso à quartier donc to banda ku pembeni quoi donc King donc ye kutu donc avant comme pas na bango nzela izaka moko wana poto direction moko so uti net bakin wana za isu sa bienvenue wana c'est série 3 wana rouge wana so aye toujours il faut aller liboso lupango ya keme mingi pe abando ta po papa na ngai papa zanga ati lelo na equite bana equite ba ebie a directeur après ça equite ti lelo mingi ya bando za so moni papa toujours il faut atelema omoni akiti apesi ya mbuta iboye donc basolo ina papa moni bato ayi kotonda na quartier mingi liboso ka ndako wana bon biso peto abanaka wana omona donc pesa mbote bon V King mingi donc na ba age wana biso tozalaki vraiment soki aye neti kuite wana po ye ba série wana déjà biso tokola sous ça déjà longwa akomane na ba kin mais azoya papa zalaki wana famille bazalaki wana na maman azoya mingi pe kwa otala bango ba série wana neti bangai mingi donc anoto na classe boni okobina classe nini ngeko manangi classe donc mingi na ikongo solo na biso omona père moto ke no tale na ndako do vanda to solo la donc omona bato tondi a obeta ma solo donc aza ya na ngai vraiment ya quartier donc na ebi famille donc mobiala mobimba quoi donc bato ola da biso na mokili bana equity ba ebi
Ok. Ok, donc pour Nayo, un viking, azala qui vient mon social. Ah. Mais vieux wana ndenge batu d'ailleurs so mona ndenge donc so ko tala batne to mona ndenge batu oloba. Pour vieux wana zali vieux moko donc so bo fanya donc il faut se kaka. Ah. Donc vieux moko seki saka makasi donc avandi donc abetela bino kama masolo kaka. Donc vieux moko donc naibite ndenge nini quoi donc on a expliqué donc vieux moko vraiment on a la chance vraiment donc okuta nemingo so même na kin donc vieux moko vraiment donc c'est un bon conseil quoi pour moi pour amarka donc et puis mingi pe ozomona ka ndenge bato osala donc mingi ba idéologie pe donc neti aye bana yukwiti mingi pe na banini donc bazwazwa yango. Donc à un moment makamone donc azali na ligne moko boye oyo ba jeune vraiment mingi surtout la yukwiti wana derrière nengo zomona ba déclarer faut ba kunda e kuna boye donc mingi bana yukwiti donc bazwa neti idéologie na quoi. Donc on était leader na biso vraiment donc na lo baté so ina ndenge boye mais a fait to kolina bango donc to soir donc moi idéologie wana quoi. Donc pour la biso vraiment makaza neti idole na biso. Et wana quoi. Merci beaucoup Ndeko. Pour na impression na yo mais étant que moi na quartier il y a King Kester Emenea souvenir nini oyo yo sana ngona banzembo na ye nzembo moko particulièrement oyo yo yebi ba souvenir ebele banzembo nini songa na ebia oko yembela biso moko to yeba vraiment to confirmer que était yo vraiment petit frère ya King. Bon nga vraiment na embarate mais quand même donc c'est le biso mwelo moko bon neti nzembo na koma ulinga mingi promesa libala yo moko pesa kinga lelo nake koyoka mimi yo bali yokangi pe motema soni yo bwaki ngai kuna zalaki pembeni to sala libotano lelo mbandaga nenga ongana kondima veo. En tout cas, merci mingi. J'espère que bala mokil mumba boyoki bo sepeli tokozwa pe ba impression avant tozonga lisusu et pas ya papa parce que papa a un livre. Surtout bandia wa tosuka te. Donc bana kin ba mokil mobima bana Paris bana Londres hein, papa a un livre. Donc livre wana na sûr toyela ngo sous deuxième. Donc tozwi lisusu ba impression ya ndeko na biso mususu pembeni awa aloba ye pona ye vie king azanani etu ayeba ki vie king na nini banzembo na nini yo sepela nango ba souvenir et puis voilà. Ouais, merci encore. Bon quand on est dans le bagin de bandeli kengai nazali fanatique ya Defin King. Turubeta beta na ma masolo mingité po toyebi penda te photo lo ba vérité malgré tout ezate que ceux qui mutu akufi bato bakomo leka na ba TV bakomo lo baba mensonge mais original likambu bakolo batu o bazalaki na ye ba proche ba mi proche na ye bazali net na ba soeda baboye ba vie oyo ve shiriko masolo zo beta eza masolo fondé te eza masolo eza ba réalité so pe botuni msusu ba masa na bango msusu lutilelo baza envie ba royebisa bino ke masolo mutwana zolo ba eza ba réalité soki bomoni ngai awa ngai atanke mpake wingi naza petit ya ba vie na pe vie ya ba petit na mboko yo ya Suède yo tolo ba Stockholm mete ponga Suède ozuba na Orebro ozuba Yeteboy ozuba partout ba Malmé donc place congolais zali to kabola muke na bango lelo likambo ozuba ndeko na biso vraiment pasi wana biso nyonso vraiment les kings que ton âme repose en paix. Vraiment attaque que mpaka mingi olobezate mena okuru ko lekate ke pona kosa ke noso kindenge nini viana ayebi ngai te menga na yebiye
mais nga nayebaki ye na sens nini azalaki na masani moko na matete mpo nga na mwana matete masani wana mpe akufa vie valant aza mwana kinjazi je crois bana kinjazi bayebi vie valant akufa petit frère na eziko bana matete mpena oyo ya vrai bayebi ye alors alaki vraiment iloko na remarkaki vie wana azalaki kokabola génération te biso ta mosusu tokokola tobeta bakikere banini soki ayotala masa na ye valant omona me peti me bino nde nini bokabola nano kikero bosimba de kuna de koto tokabola mwa mokolo moko asimbi na mwana moke moko asimbi na mokolo tobeti kikere bakoti na BMW baseri wana vie valant yaki na Porsche mbaliboso na mona Porsche na vie na nga ezalaki na bane wana de place na ndo omonela vie wana na ONI britannique na matete puis ba concert ba nini mais nakoki koleka te ke mpona kosaki vie nayebi ngai nga nayebi ye nabengaki ye boye donc non que son âme repose un peu vraiment maman merci beaucoup. Ok, merci to continuer tozongeli lisusu donc tozongeli lisusu oyo balobi aza vraiment proche quand ndenge ye moko alobaki wana étant que proche ya King Kester Emenea awa na ba dernière na mikolo na ye ya suka ya kovivre relation na bino ezalaki ndenge nini? Je pense qu'il faut souligner un mot très important parce que au Moni Kester Abetaka Olympia en 2008. En 2008, qu'est-ce que Abenganga Penda? Abengano, Talaga Koleleki Belé, tout ça, tout le monde a Penda. Bon, est-ce que non, ça va. Nazo Beta Penda Olympia. Donc, ce que c'est le roi na yo, oh, na roi na nga, premier atindi billet Kester. Atindi nga pena billet, nazu billet wana keti na Paris. Na Paris atindi chauffeur aye kozonga na aéroport, na koti na palais na ye, bazo sala rep. Na komaki un certain vendredi, samedi na ngo sikoyo, nde ezalaki concert. Mais tana komi vendredi wana, ba mise tu balagi wana bazo sala répétition ti tango evide ayipsinga go tokende. Yala la place monter na mission, toketi na hôtel. Pour abanova un hôtel à place wana apelanga toujours makambo nyonso tout déjà no père no hôtel wana to vani no hôtel wana ye azali na chambre na côté moko boye nga pena za na chambre na côté moko boye ye na mère donc na Florence momi na ye oya sikoyo wana momi wana azali na zemi pe ba ta wana wa to vana na ye donc pona nga pena souvenir moko ya kusana te parce que talaka tout le monde a ba mission de l'obaga go ba mission so ndenini o matolo banini bango baninga uliaka so na ndenga batu nento wa mais ye à se permettre penda donc azo ko inviter master na ye mutu na ye eza rare na makama ba mission vous comprenez eza rare donc eza eloko o boule ke a futelinga hotel ta na ba journée za vanda wana ye mutu ko payer yango donc nani to bimi na ye jour penda ya concert ezaki samedi na ndenge pe to wuti na ye ti na boutique moko ya Versace ao luka plan moko boye nani to bimi wa toke na checking pona musique ko beta na soir na ngo samedi nani to zongi na palais to zongi lisusu na concert na Olympia nani to zokota na ndenge penda ke staff batu na ye penda o basimba kutu banguti. Donc, tout ça, il y a question. Même voiture, 4 personnes en voiture, wana. Mais ils ont le faut mon acquis. Ils ont rare quoi. Qu'est-ce que c'est que même à watanga azari maladie, nazoko bengaye, toujours solo là. Mais qui n'est azari maladie, bozalaki en communication. On a bengi, toujours solo là. N'engeni pour période mo watang balubike. Akufi pour liboso baloba inanu ki akufi mais na benga ye penza nga mongo tanga na bengi boye ayambi fona lobi na ibika olobi donc oyoki ka ke na kufi po déjà ba bruit et sali bongo ngabi mais justement nga kutu ndengo na yoka fona yo boye malamo na sepeli na monika ke makamango eza lokuta
Et puis dernièrement awa siko tanga yoko koma boye nakati yote papa apa ya tonton Chiriko oya benga Chiriko nakati yote pona vraiment kotuna yo sango ya liwa ya Dauphin, le vrai sango, le faux sangoté, le vrai sango ya liwa ya Dauphin King Kester Emenea tango yoka kyango ozalaki ndenge très abattu parce que nga moko nanu na bana ko pressentir na mabe et puis na bana mo déjà ndenge nini ba tout monde ba le télévision ba lo ba moko boye ezalaki penda ya lukuta po nazako yeba ke il n'allait pas bien nga mo na benga jour su penda boye mbala kutu go ebele ba dernier moment wana penda nazo benga nazo kaka ba message azotika ba message kaka message yango ezo saka nini ezana nini mo bwa lubabo mais ezali ka message au sala donc azoko zo fonte na bano mona déjà que vraiment ça ne va pas après na bengi master na mo pe na Paris wana dipool aipsinga bi mais Kester ça va donc aza maladie azo hospitalisé tout ça mais ça va donc na moi ndé wana mais siko bayo ko pesa nga nouvelle wana na tongo nango na 6h du matin presque dipool mutabenga inga master wana aipsinga bi ndenge za boye de abenga inga na liboso mais nazui phone te parce que nazaki ndenge donc nazui pena phone après aye ko répéter bengai na monika ka tanga benga sous deux fois na sentir que urgence est ali donc ça ne va pas quoi nda aipsinga bon monika ka makama ndenge za qu'est-ce amebika beto donc le baye na ikonga ndenge wana quoi selinga mabe parce que déjà na nga moko na kuto kozwa na nouvelle mo pe ya mabe beau-frère nanga pire penza beau-frère nanga avant na Belgique wana o ya bala penza leki nanga mwasi adayaki donc déjà les 12 au moins déjà les 12 na zu sango ya mabe o ya beau-frère nanga wana les 13 secondes kozwa siko sango susu ya Kester donc déjà nazaki complètement abattu quoi na comme moyen na tambola na voyage na Belgique pour na ko sala makama enterrement wana ya beau-frère alors nde salaki ka ke moi pe awa matanga za sundini zaika bon na bon OK mais sikoyo étant que yo ozalaki proche na ye siko yo okokende na Kinshasa to yo osala matanga awa étant que proche à King Kester quoi osali nini pona kolela King Kester Emenea bonne question Liliane omoni moi penda na kena kinezate parce que bon talaka bon kama on est wana mais na pona ko rendre penda hommage quoi yango na ezake dimanche oyo na nini tuzoka ke bazo ko enterrer corps na ye dimanche biso pe awa communauté ya Suède et puis obo santé que Kester asa ya bamboko oyo abeta ba concert awa etikala bilili pezali donc bat bayebi ebele donc makama Kester ekole kaka bongo inaperçu te yango wana tosalaki eloko moko boye dimanche wana pe biso tokoluka topanza matanga ngo ndenge ezali quoi ndenge ezala donc tozala ko préparer eloko moko pona dimanche. OK j'espère que bandeko bandeko nyonso o bazolanda biso bayoki message papa ndeko na biso Chiriko Mampuya azosala matanga ya Dauphin King Kester Emenea mais kasi tant que proche na ye nze monaye vraiment nini hein moko ya oyo vraiment zai ko linga mingi wana vraiment oyo lelo ata zate soko vandi ozo raisonner oyo ki vraiment te ro raisonner ye nango anto banze meze bele kutu soko tali donc mona ka caisse na caisse mais ezana moko oyo kotanga pe mwa mingi mpia atampiaka abeta ngo pe na Olympia bat ba koluka ngo ba talango ubeso moyen ezali pe botiango pe to oyo kango peneza ka ye na ye quoi donc mais okosa la biso moi hein oyembeli biso moi parti moko mukie penza to ba vraiment que tenze moyo yango yo vraiment au raisonnaka le Dauphin bon ezana nze moko boye eza na kiyanzi
ayemba ngoke mukareko mama mwana na sato mama ye wana nalela ngo parce que yana mwa ba nostalgie moko boye quoi bazolobaki ye moi nde tolobaki na bino lisusu ke lelo toye kokutana na l'un de proches amis et puis ndeko ye moko a se présenter boye baye il y a le devant hein il y a les grands baobas il y a mboka na biso King Kester Emenea autoye vraiment lelo na ndaku na ye kokuta ye awa na Stockholm pona ko apesa ba impression na ye pona ko kabola mawa elongo mbote papa mbote kombo na yo se présenter aux anani tout donc opesa vraiment identité na yo po bandeko nyonso bazolanda biso bayeba aux anani vraiment pona King Kester Emenea. Oui ngai kombo na ezali Sheriko Mampuya bato bayebi ngai banda kala babenga ngai Mindos le père pona bato oyo batangi na nga neti na baindobo tana kobeta football bayebi nga na kombo le père même caisse po nga na benga ngai pena caisse donc wana eza pena maloba ebele po Kester eza bato bayebi ye ebele mais biso baproche neti biso boye tobenga ngai caisse zompa donc ye pena yebi nga na kombo le père wana pena eza ya football na kati internat voilà totangi na ye nayebi te soko olingi naloba nyonso ndenge eza wana nalingi nayeba avant bandeko mosusu mpe toyokuta bango awa bandeko bazotala biso mpe badécouvrir bango tolingi toyeba vraiment oyo se présenter bato bandeko bayeba oza nani mpona Kester et puis voilà nga nazali ndeko nakoloba kutu master mpe lisusu parce que totamboli na ye banzela moko totangi na baekole moko tosali makambo ebele ensemble donc naza mpena pire case awa na kata mboko donc master quoi et puis ndeko po talaka nga mpe na muyanzi Kester mpe ya muyanzi donc tokota na badetail mosusu te mais naza koprivilégie mingi ki master quoi donc aza kaka master na nga. Ok, merci beaucoup. J'espère que les téléspectateurs bazolanda biso basepeli wa tomoni kino norvégien Glody Kuma a sepeli vraiment tozo continuer surtout et ba ko découvrir bandeko bavani pembe na biso soki bazana mbote mbote grande dame tokoye ba kombo et puis o expliquer biso soki oyebi King Kester ozana ni pona ye pote kokuta o awa et pas ya ndeko pe ami ya papa King Kester Emenea. Bon, ngai kombo na ngai bavonzanga na mona yikwiti na bota bena yikwiti. Bon, Kester bato ayebi Kester menga na yebi famille Mobiala. Na yebi famille Mobiala mobimba banda ene ti na pauvre Yves oyo auta okufa pe na France donc cadet na bango que son âme repose en paix. Bon, donc ngai vraiment ba vie na ngai ya quartier quoi. Donc ndako na biso oleki 3 parcelles et pas na bango. Donc ba vie mo donc to kolina bango biso susu ba petit ba obeta ba musique to comprendre tete ndenge ba kende ki sasa biso tikali ba classe. On a pas qui ne peut to ando kutana voilà quoi donc à vivre vraiment à quartier to ebani ba famille bien. C'est ça quoi. Merci beaucoup et bon toko ko ndeko na biso mobalo avandi kuna okoki ko se présenter pona bandeko nyonso baye bayo ozanani pona ye et tout oyeba qui étant que qui et tout. Ouais, merci mbote na bato bazolanda biso. Vraiment maman Liliane merci na ndenge boye kokutanga yawa awa tozali epa ya venangai kombo na ye Sheriko ngai kombo na ngai mpaka bato mingi bayebinga na komba mpaka na Sweden comme mo besano ndenge tomesana koya kotala ba vena biso pe na ndenge tokuti na matanga depuis King Kester akufaki depuis le 13 ndenge tomesana koya na palin oyo
yango na toyebi ke lobi tokosala te toyekotala vie mais ngai naza seulement fanatique ya Kester en tant que congolais yango wana ekokabola mawa na famille mobiala oyo bakufeli na bandeko na biso oyo bazalaki baami proche neti bavonzanga baza baleki ya Kester oyo ya quartier oyo bayebi mpe na Kester malamu donc nga tanki ami bolingo donc équipe te ke kolobo yango na ye tokabola mawa oyo vraiment nyonso yango na Merci beaucoup. Wana to continuer masolo na biso na papa et puis papa obete la biso na nous vraiment li solo oyebaki King Kester est mené à ndenge nini. Oui, merci Sir Julien. Kester aza mutu moko nga nazalaki na kin. Nakendaki na internat na ba 4e humanité comme ça, ngino sala l'étude na ngai na internat na école mo bien en Saint-Jean Bosco Indobo na Kikwit. Na bandaki bekol na wana na 4e humanité pédagogie générale. To vandi wana ti to mati ndenga izala. Biso tozo takin tozo ya na Kikwit. To chike donc classe kangami tozo na biso na ki après tozongi na ba cours quoi na Kikwit. Au moins que tant tozo sala ndenga wana pendant ce temps tozo kenepe na cité ba ere moko bo ba samedi pour na ba concert ba no betama na Kikwit. Na kata ba concert zo betama na Kikwit wana ezali na ba orchestre ba jeunes zaki wana entre autres zaki les Anges Noirs. Ezalaki na Banzube Leison, ezalaki na Ebotu Sifile, ezalaki na ba fiesta boy. Mususu soni na bose momke. Donc tozo kene loyenge na cité tozo kene kokota ba musique wana bangembo banini. Talaka to di bakin moi forme moi nini donc tozaki moi battement ko boye vraiment ba ocha maka. Alors taba zo beta musique wana comme sikoyo Kester azo beta na les Anges Noirs. Bazo beta bango na Lijo Kwempa. Donc pour nga pendeza musique nga na bano separa parce que ezako ezo salanga bien. Baro beta très bien et surtout Kester ana charme moko boye na bata wana kutu donc na éviter mais ala iso azo yemba a matina ba pied ya micro boye. Donc azo pesa charme donc azo ya ndenge moko donc okoboya. Alors biso to vana biso na moi coin moko boye nenga ezalaka momoni ka ba misene bazalaka azo tala mais au mona kaka ke koto to laki batmo mo ya ndenge moko boye et moko boya bani oluka a approcher azo approcher biso na to tanga na internat na Saint-Jean Bosco. Kester lerwana azo tanga na Idiofa ayaka na ye ba weekend ba beta ba concert Wana kintona na Kikwit na zolo na Kikwit. Okay. Donc yo yebi vraiment banda Kikwit. Na yebi na Kikwit. Okay. Donc ngana kene ba chikne na zo ba na kene chik na internat. Mais na internat er moko bo weekend bo bima na bino. So tant zo bima to kene ba concert. Na concert nde zo kene kuta na ba musicien Kester. Ya zo taba idio fa na classe ba weekend azo ya bazo sala musique bazo beta ndule. Alors taba zo beta ndule wana biso zo kota wana do tala ne bazo beta. Nenga na lobika ke azaki très impressionné, azaki vraiment très intéressé quoi. Na moi groupe mo boye ya ba kino bazako ya na Kikwit wana ba vanda kata concert. Pour tout ça qui bien. Formé maramutu déjà na batana. Wana 1900 année ni. Ekozala ba 73 ba 73 moko bobe ba 72 ba 73 ba 72. OK. Alors abani ko approcher biso pour tellement que ezalaka nango ndengwa na po mila ba musicien bazaka ndengwa so moni mwani ne allez abani ko approcher biso ndenge to bando yeba na muke pour chaque fois so bazo beta biso zo kotaka na musique wana
bazomona biso titi tokomi pa master ndenge wana moko boye kutu na vers fin ya humanité nanga donc nakomi na 5e sikoyo na 6e humanité sikoyo namoni Kester aye auti sikoyo na Idiofa aye na Indobo adu inscription na Indobo donc tokomi ovanda place moko ozomona déjà tant tobandi ovanda sikoyo place moko wana Kester na kati ya Indobo fo boyebele omoke na lere wana ezalaki ka théâtre ezalaki ka football mais ndule na Indobo ezalaki mpenza nano te Indobo wana Kikwit Saint-Jean Bosco na Indobo na Kikwit na 1970 ba 72 ba 73 bonde nazoba wana alors sikotanga koti wana aye na boule moko boye a moderniser a sengi na kutu na ba po eza ekola ba frère a sengi na ba frère na lobino ndenge za boye vraiment botia ba instrument wa po to banobeta musique boule ke Indobo eza na ba instrument te ba frère na ba sali tout ba somi mo ba instrument moko boye Kester a sali tout a recruter mo ba musicien moko boye ba master musuni ba kalosa ba na nazomona ba onsusu donc a formé sikoyo groupe moko musical donc Indobo est comique théâtre football et puis musique nana ye nango Kester mutane nango donc so na kati yote yende mutaki ko instaurer musique na école na bino wana Kester mutane na musique na kati ya Indobo bao bayebi Indobo bayebi donc eza 3 écoles eza école moko ya plateau eza école moko ya ba fille ezalaka kuna mosusu ezalaka kuna ya ba type eza lokola technique et puis ya biso Indobo sikoyo na kati ya bekolo wana ezali wana soki manifestation ezali ba football banini omonaka ba fille baye banini elmo ba organiser pe ba makambo ya ndule donc ba Kester bazobeta donc ezalaki ndenge wana et puis tant tolongwe wana Kester toke na ye ti na Lubumbashi na Kasapa tanga komi na Kasapa kama parenthèse kaka parce que ngana azaki na cousine nga moko boya ova na Likasi Kester azaki na ndeko ne moko pe ova na Likasi donc ba weekend au moins tolongi na biso na Lubumbashi na Kasapa toke na biso na Likasi biso bando to bando vana pa ya cousine wana siko abala ingénieur mombo ya SNTZ to vana ville wana Kester pe azo vana ville donc to bando kuta na biso ba ambiance ali na kata Likasi omona ka boye tozo kutana mais il faut ebele omoke Kester a mutu moko aza mutu moko donc asali be fort moko ya kusakana te na vie na ye parce que azali très timide au moins tant musu boya mili boye aloba ne pendate afani ka ni wana ba momi pe boye donc azo bousculer te mais ba momi ba lela mais ya o bousculer na ita o tala ka bongo na kati yote mais papa nande to mona King Kester emenea ye kutu mutu trop de manga ye kutu muta installa langue o bison to comment lo balangila vraiment Kester yo oyebi Kester étant que timide na lobina yo Kester azali mutu oyo avec le temps na ndenge azalaki na ndule na lobino bien asali effort moko ya kosakana te oyo akoma koloba penza moni pe asali makambo moko boye Kester aza koloba te mais et puis tant toza na campus wana moko boye chambre na biso banda vanda na bloc 10 bato bayebi campus ya Lubumbashi bayebi bloc 10 toza ba voisin na chambre donc chambre na biso ngana ovana na cousin na moko lelo aza na Canada donc ye to banova na ye Kester si wa abanova na chambre moko voisine quoi donc eza ba pepsoda ye moko tayebi yango jour a monanga na Stockholm azo lubanga be tala muto ba pepsoda parce que chaque tongo komona ka mutaya na brosada o tianga ka mo pepsoda o yanga vide ozo mpa donc et bon makambo donc na kati yote boutaki kuna na kine et puis après relation ne continue kiti awa ayaki kotalo awa na précisément na Stockholm
ayaki kotala nga te na Stockholm wana kutu bambule ebele tomona susu te na Kester potango makambo eza ebele nga mpe nalingai mwa banzela nanga mosusu Kester mpe na ndenge ya ndule na ye me tobanda oyokana mpenza susu te moma moko boye apres sikoyo kokoma ke concert moko bonga na ye na Suède ye siko mpe azalaki na concert moko akobeta awa ngai na lero wana kovanda no shopping na wike Kester aye na ye ti na Stockholm tana komi na Stockholm nazwi masa na moko boye de mala abi me photo mona penda Kester abi me photo mona ye kaka tozwi karti tokino mona penda Kester place batiaki ye donc place awa ovanda abana ovanda epai ya pauvre Emma na Stockholm na bamisi na ye banini tout ça tokota boye Kester kuta azokondima te azokocomprendre te me ayebaki ke nazala na moko me na bimela ye bona eva de mala oyebika yambanga mpenza donki azoseka ndenge nde asekaka wana sikoyo aboni bamisi bavandi bazoyebisa bango alobi tala omoi mutu oyo donc mutu ya kasapa kwa mutu na nga donki ya babiloko ya badentifrice biso tobana obenga yango badentifrice kwa kuna na kasapa baere moko bozolia na lere wana baresto na biso ya kasapa ezali na mwa mobulu moko boye mwa bagreve ezalaki donc tozalaki obligé il faut kolamba na kati ya palais quoi bozolamba bino moko ka ndenge wana sikoyo nakoyebisa bino lelo moko ke tobanda olia sardine oyo babengaka makerel sardine oyo makerel sikoyo kuna ezwaka komo moko boye spécial tokobenga yango pigeon kesa ayibi yango bien tokobenga yango pigeon tokolia yango na semoule moko kuna esalamaka kuna na Lubumbashi kuna babenga yango kakontwe wana ya semoule moko soki ole yango donc okolia yango kutu ya pamba mpo eza na gu moko ya danger yango omona ere moko boye balu batalaka basante bavimba mpona kakontwe wana ya vrai damage donc omoni ke Kester siko ntango akomaki naoloba ntango akomi na kasapa akuti mwa orchestre moko ezalaki wana na Lubumbashi akuti orchestre ntango akuti orchestre nalobi mais ndenge nini boye Kester a révolutionné orchestre wana asimbi yango a moderniser na ndenge moko boye ya chant ya ndenge nini talaka orchestre ya campus ya kaka juste pona kosepisa bato mais Kester siko azali na boule mosusu asali keno a recruter bamisie mosusu boye atie bango wana et puis abimi siko na kati ya campus azolinga siko ke baconcert banosalama na kati ya basite donc orchestre ya campus banokende ti na cité ya Lubumbashi ezobeta mpenza baconcert ekomaki makambo neti oyo abotaka te nga nabotaka te nga mwasi nabotaka te mwana nani na kotinda donc eza souci donc Kester laki mutu moko azalaki na baphilosophie moko bwa mystique mpo banze mosusu neti ke noko akomelinga mokanda so nini wana ezali il faut kolanda yango mpenza na ndenge yango ezolinga koloba ozosentir mpenza ke ezali eza makambo oyo esalamaka noko atindeli ye mokanda na mboka alobi ke asombeli mbwa asomi mbwa tikakaka donc boyebaka nzemba ngo j'espère que bana mokili mobimba bozolanda biso plein d'émotions na ndeko na biso Sheriko Mampuya et puis tokomi kokoma vraiment presque na suka j'espère que kuna technique va signaler biso balobi Glody Kuma kinwa norvégien tolo ba ming ite il faut ming de ba action donc tolo la toujours na biso King Kester Emenea ndeko na biso Sheriko Mampuya tokomi kokoma na suka ya émission na biso ya lelo sikoyo liloba na yo ya suka eza nini contenu ya nyonso tozo continuer papa na biso et puis Sheriko Mampuya so yo toloko tokomi na suka
oloba nyonso tu oyo ya yo oza nango mot de la fin na yo. Et puis le question mon abosanaki étant que proche à King Kester, j'espère que oyebi ba nini quoi ba kombo nini ya ye vraiment ozobenga ye ya proche. Et puis le quoi toza na suka boepe na famille olobi nini pour na famille. Ngai personnellement nazobenge caisse. Oui, mais azana bakombe belé bakombe penda osangate mais elo nazosenga kaka ba condoléances quand ndenge zalaka na famille surtout parce que na yebi mo ba famille surtout na mère ndenge zawa na ezama trop. Et puis condoléances belé pe sous na Florence, surtout Florence pe nazomona sous na Paris tant tozalaki wana na keste tout sola na pesi penda ba condoléances belé mutatika na bana ya mawa trop quoi. Donc dans l'ensemble ba condoléances na ngai ya biso nyonso na ndako ne tozali boye na famille mobia la nyonso tout quoi. Alors yango na kana koloba nana. Donc merci bandeko tokomi na suka ya masolo na biso mais to retourna au père Zalaki. Donc petit vraiment ya quartier ya ndeko na biso King Kester emene ya to poser nos questions. Impression no ezaki ndenge nini koyoka que grand frère na yo ya quartier King. Bon nga vraiment donc ça là ngai passe mingi ngai vraiment nouvelle wana donc na yoga yango nanu babenga nga kutuna isasa po nga na bana mimi musala na tongo ba 8h boy na pasa musala téléphone petit frère na nga yo ala na ngai ya bengi ngai oh non to yike vekes akufi boy nga wala bato lo ba ndenge wana ba nipo na uta yi pari ba ibisa nga za robela kaka mais na ndimite kwa rete na landi vraiment na TV Vélixen Moussengi bon vient na bisope en Belgique à lobby vraiment donc que c'est donc atiki biso depuis donc 5h du matin quoi. Vraiment yango donc nava na bo pe camarade nga pa bengi nga ipo ebi bien to solana ebi non nazala pire petit ya vieux caisse ya quartier yanzanga ndeni na yo yebo na non ba uto be nga pe na kinti pe vieux chéri ko pa bengi nga yi ti to confirmer yango na confirmer kuto na kata yi musala ba 13h vraiment donc na c'est ça d'habitude ba 16h 17h na kati musala na bengi vieux chéri on a non na zo ya wana anto solo la to ba sugi donc to sala ndenge nini quoi yango na yaki pe to kuta na vieux chéri ko donc vraiment vieux wana et surtout e biso to kuta to vana to solo la na ye to ba petit na épée to ko ko lexali kamango boyete quoi yango wana donc to zui initiative va s'organiser dimanche donc ba fan ba Kester net ba paquet wing donc bato ba linga musique na vraiment donc to kuta dimanche adresse kuto aux aladons to tina on ba SMS bon liboso pe anani TV ba mon adresse donc to kuta na dimanche pour te rendre dernier hommage na l'écran qui simbi quoi pour ba enterrer pe na kin dimanche pe biso koto yo to sali eloko mo ya suka pour te rendre hommage vraiment donc na king donc ye amu to moko kuto donc ba ebi donc wana vraiment donc grand prêtre donc il y a pas prêtre donc to kuta vraiment donc c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. Merci balandinyo surtout banderonyo so bozolanda biso to émission na biso esuki ya mingi ya koloba metant eza muke na yango wana toza ya koloba loba mingi te balobi ka ndenge toloba toujours avec stala kaka to redonner sous sa tike biso makambe belé kolata bilamba makambe belé langila donc yende mtela biso balangila ba ko monastère ba nini mais ba Palestine donc makamu mingi ya rolo ya parlementaire tropicana Isarias Telesi ka ndenge via lobaka
donc tokomi na suka mais ba toko balancer pe ba image bon monaka na kati émission oyo Viking bazalaki ensemble na ndeko na biso Sheriko Mampuya donc balanyo solanda biso mbote mingi totiki bino Glody Kuma kino norvégien Maurice Premier wana donc biso nyonso tout babi Maurice Premier yene mtakangi masolo si sezalaka moko Congo ya sika.com ou .net donc ndeko nanga maloba ya suka soki eza wana ba osinele biso kuna na technique ke match vraiment comme mukuse olobi nini le mot de la fin. Non, merci. Maloba suka ezala raté mais quand même nazo vivre na nous bon toujours le baboué tozana matanga kulutu akanisa ki boye keno likambu ya amina ende kona ya kotika ngobongo te alors biso pe ba ami ba fan ya Kester et tant que ngape mutu na beta musique trop batwa ba ebi na Suède alors dimanche na koya wana na ko installer instrument na ngai na ozala wana pona ko beta uniquement musique ya King Kester et mené ya kwa mambu donc balobi ba jeune oyo o ba sepela